to mesana ulandanga eza mawa pena pasi bandeko nakolakisa bino comportement ba député provinciaux ndenge baza ko se comporter parce que baza sur 6 à 8 mois d'impayé baza payé. Alors mes chers patriotes, je me demande personnellement pourquoi ces gens-là réclament l'argent. Pourquoi ils veulent qu'ils soient payés? Parce qu'ils ne font absolument rien. Ils ne travaillent pas. Et le gouvernement est en train de démolir les maisons des innocents. Et les innocents qui dorment, qui passent leur nuit actuellement dehors, sous la pluie. Aucun député provincial s'est levé pour parler. Aucun. Mais ils réclament les salaires. Pour moi, ce n'est pas la peine de les payer parce qu'ils font absolument rien. Ils ne parlent pas. Mais parce que c'est un mot. Donc, il y a une image. Donc, il y a une image. Les honorables députés provinciaux de la RDC, fatigués devant le ministère des Finances, ils sont là. Ils vont passer nuit aujourd'hui devant le ministère des Finances pour réclamer leurs émoluments. 8 mois d'arrière. Et voilà. Vous voyez le président Blanchard qui est là. Ensemble avec tous les membres du collectif, nous sommes là présents. Il est déjà minuit passé. Et donc nous allons passer nuit. Nous allons passer nuit aujourd'hui devant le ministère Nous allons passer aujourd'hui nuit devant le ministère des Finances. On a Rebecca ici. Et voilà, honorable Rebecca. Elle est là aussi avec Sanat. Elle va mettre, voilà. Et donc, voici la réalité des honorables députés provinciaux de la RDC. Ndeko, au niveau du pays, il faut des députés provinciaux, la libanda devant le ministère des Finances. Comme si eux aussi sont victimes, il y a biloko yo, il y a bandako yo, babomi. Batiki bandako na bango, pour ba kinikulala na liboso ya ministère de la Finance, comme quoi ils n'ont pas été payés pendant 8 mois. Bandeko, bango bazolo bango 8 mois. Même 4 ans, ba fouti bango te. Ya biso zani. Même 4 ans, ba fouti bango te. Bandeko, ndenge mboka eza géré. To chana na Kinshasa. Boso mona député provincial a telemi abani ko loba pour le peuple. Ce sont des gens qui travaillent pour le président de la République. Ces gens-là ne travaillent pas pour la patrie. C'est malheureux, c'est triste, mes chers frères, mes chers patriotes. Tant que tozo kola, tozo finga bana ya Éthiopie, bana kwashokor, bana kende lelo na Éthiopie. So komika na aéroport na bango, yomo yogi soni. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille. Pendant biso mona caméra, tala garde du corps. Eliezer na Uganda zaki photographe, lelo ministre, tala garde du corps. Mboka ya Sony. Mboka ya Sony. Voilà pourquoi fédéralisme ou rien. Fédéralisme ou rien. Pour ceux qui fédéralisme est ali, ba député provinciaux, ba kola la radio na libandate, ba zo benga bango honorable. Mais ba futa bango pourquoi? Ndeko, ceux qui pour moi que ce n'est pas la peine ba futa bango, tia commentaire. Ba futa bango pourquoi? Ba ça rien. Ba to zo mbongo ebele na RDC ba député provinciaux na nationaux. Ba to zo mbongo ebele ba ça rien. Keno kuta na bandako na bango ba photo ya Chilombo. Ndeko na bango kuta ba photo ya Chilombo.
mawa. Ceux qui besoin de député, vous perdre ni. Ceux qui besoin de député de la RDC, vous perdre quoi? Pourquoi? Mais pourquoi Moussani Basali va présenter M. Moussani Basali. Ah, bah, vous Ezamawa. Bandeko. Vendredi le 20, il est là. Vendredi le 20. Je crois qu'on a Super Lemba. Le lot a boté la Oileikuna. Ezamawa. Bandeko, na RDC commis, même plus ya moke, et ça va dégâts. Kindoki nyonso ya kote kuna bakasai, bainango na katia Kinshasa. Oh, nyonso bozomona wana c'est la sorcellerie. Boki nango pas me souster. Boki nango pas me souster. Plus betka ta aller partout, ça ne va pas. Tout à l'heure. Bandeko, Ezamawa pour la RDC. Botala awawa basalite oyo eza na Kinshasa bakozoka motuka bazwi basalite oyo nyonso bakobwaka ngo awa eza na lakisa bino. Mais botala c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, wana soki na kindeli soki mindele soki ba ndeko nanga libulu ndenge salami. Boso boyoka député lobby. Oyo bazo réclamer bon. Est-ce que boyoka déjà député lobby? Bako kozwa matiti nyonso wana bako obwaka nguna ezipi yango. Babandi ko obwaka mabele malembe. Parce que place obwaka matiti yali. Mais pourquoi bazo zwa matiti wana te? Parce que c'est la sorcellerie. Et ça biloko ba corps secret. La sorcellerie. Vous ne pas me souster. Le pays est dirigé par des démons. Des démons sont nombreux à Kinshasa. Et les démons géants. Bafandi kuna. Mawa.
oyo ni zela tota susu oyo na banzi yango na sena tia qui me batindeli ngawo. Voilà. Un peu de patience mais Avions de la Seconde Guerre mondiale. Collectionnez les avions de chasse et les bombardiers du plus grand conflit armé de l'histoire. voilà. Kuta niveau ya pression mai wo nyoso tu ba mapango ba donc aba tu ba bikeze ba tu ba niveau likolo bato nyoso tu ba na ba rez de chaussée ou donc mawa soki omila mukila ki avanté donc ba perdre ba biloko ba misu ba 8 ans ya obimisa ata ilamba ya pamba te donc kana bilamba oyo bazali na yango ka ya ngwana ba bimi nango donc mawa penza makasi bota la niveau ya pression ya mai bota niveau ya pression mai o wana bo mona ya poste ya la police donc ma plein donc pression legi donc netinga moko pe mutu no zo image na kokite na baluka na zonga pour pression ya mai pe leki makasi bakonzi boyo bakozwa solution canalisation ya mai ezate ezo créer ba dégâts canalisation ya mai ezate ezo créer ba dégâts bandeko eza mawa nde na bino ke les politiciens congolais ne travaillent pas ndenge Kazadi alobaka ke soki mbongo tobimisi totie na bapoche boto tala ba projet ce que projet za nini awa panga na vandi mutu soko ye awa alekisa 2 ans bien 3 ans au mona sona lobina ya abandi ko yeba société panga na zalaka mais alekisa 2 ans bien 3 ans aya kuta gara munene ya sika akoya kuta basali université moko munene moins de 3 ans biloko wana nyonso esalami mundele soko abandi esilaka na RDC so bino bobandi waka bayibaki basalaki boye bandeko naza na biloko mosusu awa bato ya Kasai oh la la nasala ndeni siko bato ya Kasai baza continuer kolela ekosila te parce que charge esili il faut nakende Mauvaise nouvelle pour la France. Ibrahim Traoré a encore frappé fort. Oui, Ouagadougou bientôt deviendra comme Paris. Attends, je t'explique. Mais avant tout, abonne-toi immédiatement et like la vidéo avant de continuer. Depuis quelques semaines, nous voyons un changement brusque à Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina Faso. Même Macron est choqué et se demande comment un jeune peut-il faire ce que personne n'avait pu essayer auparavant. Ce qui choque encore plus Macron, c'est que le Burkina Faso, avec 22 tonnes de kilogrammes d'or, refuse de les livrer. Vladimir Poutine, de son côté, encourage Traoré et décide même de lui livrer plusieurs armes sophistiquées. Il n'y a pas longtemps, Satan 2, le missile le plus puissant au monde, a été aperçu dans le même Faso. Nous assistons aussi au traçage des autoroutes les plus grandes au monde. Au regard de tout cela, nous pouvons dire que la parole du capitaine, qui était de faire du Burkina Faso un pays de rêve, est en train de se réaliser en moins de 5 ans. Alors, si tu es pour la révolution africaine, et si tu remarques un changement, like. Très très mauvaise nouvelle pour la France. Ibrahim Traoré a encore frappé fort. ozomona moto azotravaille bozomona moto azotravaille oyo ya biso mikro nyonso koloba na koloba kaka na koloba koyiba na koyiba bomoni moto azotravaille. Très urgent. Le président américain Donald Trump a confirmé que tous les biens des présidents, ministres et députés africains seront saisis dans les pays occidentaux dans les jours à venir. Il déclare « L'Afrique est le seul continent où la corruption est devenue une norme. Les dirigeants africains ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne se soucient même pas de leur peuple.
les autorités africaines préfèrent voler les richesses du continent pour aller construire de luxueuses villas en Occident au lieu de développer l'Afrique. Seuls les enfants des présidents, ministres et députés ont le droit de vivre une belle vie, d'étudier dans les grandes universités, de manger dans les meilleurs restaurants en Amérique, en Europe ou en Asie. Pendant ce temps, des millions de citoyens africains n'ont même pas de quoi manger, se loger, s'habiller ou se soigner. Il ajoute toujours, combien de fois vous avez vu un président européen ou américain venir construire des villas ou investir en Afrique comme le font les dirigeants africains à l'étranger? C'est à vous de vous respecter et de prendre votre destin en main. Alors, Bandeko, Natchana nous pose nos chargeurs. Ce qui est qu'on a les sous-soutés, bon, voilà, alors, mes chers amis, Natcha qui pose, mais n'a évité ce qu'on est à mon boulot. Par exemple, à la liboso, ce qui est à mon boulot, comme ça, tu retrouves la suite. Voilà. Total, Ibrahim Traoré remet 2000 motos à la police nationale. Ces motos Yento visent à améliorer la mobilité, réduire les délais d'intervention et renforcer la sécurité dans tout le pays. Le ministre Mahamadou Sana s'engage à les utiliser au mieux pour protéger les citoyens. Ibrahim Traoré remet 2000 motos à la police nationale. Ces motos Yento visent à améliorer la mobilité. Mais Bandeko, oye bike bilo tozomona wana Burkina Faso, et pas na biso tomona hango te. Et pas na biso tomona hango te. Toi kimoyibi. Na sabino bato moko awawa. Na avato la sabino hango totalement. Platon a dit une fois, l'une des pénalités du refus de participer à la politique est que vous finissez par être gouverné par vos inférieurs. C'est tellement fort et tellement vrai. Regardez la situation de la capitale. Regardez. Vraiment, le pays est gouverné par des, je ne sais pas, des docteurs, des professeurs, des licenciés. Ils sont là, costard, cravate. Lorsqu'on vous dit avoir des diplômes n'est pas synonyme d'intelligence. Incapable de résoudre. Regardez, ils sont incapables de rendre la capitale propre. Incapables. So ba bengi soki mutu emir ya nani bakangi bache soki nini po sa propre allez soki accueilli allez vie continue saleté continue borobela tendeni après so bobeli moi mutu pasi okufi o tata mwasi o mama leki o noko o soki koko binu kaka satana bakino na ebité. Comment vous faites pour vivre dans ce genre de conditions? Ataba Niamana, la ferme, ils vivent correctement. Mais naïbité, comment vous faites sérieusement? My God. Bosala ndengeni. Ndekolanga. Ndena ibisa ki tout ça, j'aime mino que tout ça c'est la sorcellerie. Tala niveau. Bato yo kako professeur soki Bochab. Professeur Kamere, professeur Kingani. Et puis, parce que tu as veste, n'a pas cravate. Parce que mon ami Wana, ils peuvent rien faire. C'est de la sorcellerie, pile et simple. Est-ce que dans le monde entier, capital mon cause salité, n'est-ce pas est-ce que Zali? Capital Balouba. Est-ce que dans le monde entier est Zali? Ce qui bat ou pas na bango. Baza propriété, ce n'est pas que Panambino ba yewana nde ba koma propre. Alors, nalba nabino batata moko bazo lela. Boko yoka bango bino moko. Vise à Biso ezali bato ya yani. Yalima. Na groupement impenga mboka na biso ezanjo somo. Banda mokile salema tomona nanu antenne te. Moto tomona te, téléphone tomona ngo te. Mais toujours luka biloko wana chef mokonzi na biso, papa na biso atindela biso biloko wana to ya komona to sepela.
banda mokili esalema tomona yango te. elingi koloba ke depuis kalakala nyonso wana kala bantina bakoko na biso bakunami na mokili oyo batomona yango te toyebi mpe bamona yango te. ezala moto ezala camion ezala antenne yango toyebi te. telefone mpe toyebi te. ata velo ya pamba velo akona yango te. velo tozokende komona kaka soki tovoyage na bamboka mosusu. me awa epa na biso maintenant nini ezosala po ete bavelo nyonso wana bamoto nzela na biso eza mabe. kama ya minene bazosenga baya kosala biso pont. baya kosala bapon esalema batindela biso ante tozolela na antenne eya tomona yango te. antenne ya nini oya koloba na telefone ya réseau wana rezo tomona yango te. banda tobotama na bakoko na biso bakunama tomona yango te. na bamoto tomona te. vraiment tokopesa nde rapport ekokoma na mboka na biso ya ndosomo tomona yango te. oyo nde suka frontière dekese na bandu vraiment tomona yango te. eza nini frontière suka ya kasai yango oyo kasai na maindombe biso toza bakasaye maindombe yango oyo koto biso nde suka ya kasai yango oyo awa na ndosomo tomona yango te. me toza na kasai toyoka kaka koyoka eza na ilebo eza na tikapa eza wapi tomona yango te. bongo epa na biso toza bakasai biso toza bakasaye. c'est vrai vraiment na ba 500 km o wana biso pe tosali po tokoma awa tokoma po to ya kozwa badoléance na bino nyonso ekokoma na niveau national. nzamba sunga bino ekokoma okoyaka kapinao. ok bandeko na bandi baluba bazalaki lufundu, mais cette fois-ci lufundu wana penza fo ekiti penza ekiti hein. Donc mboka wana obino omoni eza baluba bakasaye baza koloba banda mokili ebotama nana mona velo te mai kutu na courant mawa mingi. Bon, bango nyonso na bazana soko okanga bango lobi na kila mino na Kinshasa. Bango no nzambe, bango ya bango tout. Ya wana moni kini tondi po ba o bana kini. Bango so ba kina ba situation bato. Tango ba yo ka ba bo kini na kini bango nyonso ba kine, bango so ba kini Lubumbashi bazoloka même na balabala pourvu que bazaka na Kinshasa. Ndeko moko ala yipsinga bi papa biso pa to fandaki. Tellement bato yango baya balala na balabala bakomi kosala bakakati na balabala bovandaka bopulue leki ebeti mona bakaka ya bango ezoleka na bino wana bandeko bino tolandanga bosambela bafamile na bino moto abela te mpo moto soki abeli eza mawa yebaki azokende kaka po atika bino. Jeune ami aza na Londres auti Kinshasa abina pasta même à part makambo tolobaka mais ko sala faut pas te un jour c'est pour on a Kinshasa abi moi sinanga tellement molunge leki kuna banzete nyonso bakata bango bayi baka ba importance banzete onate bakata yango abi bongo molunge ya ndengo wana abile to zongi na Londres to kotika na kati avion boba moi sinanga sepeli donc a remarqué déjà na kati avion que tout ça discours na mboka mususu na kati avion kaka remarqué que te awa pa tout ça eza siko RDCT tala moto ninga zomo na mboka na ye mboka na ye bomoni ninga zomo na yango eza mawa baluba nazala mama moko boazolo yani na bango baluba nde bazolela bango pe mais na yebi pa la check yango te mais totala kaka mawa bandeko na ngai bandeko na nga tokomi na tan kolobaka vérité o eza ta la vérité o congolais nyonso ayebi ke biso baluba tokima province ya Kasai mpo na pasi tokima pasi souffrance eleki kuna
Maintenant, tu se retrouves dans Kinshasa, tu se retrouves dans Katanga, Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa, tu mis côté ici dans parti politique. Kaka biso bato liboso ba semer de trouble. Biso bato liboso to tikali ba combattant. Biso bato liboso to tikali ko dénoncer bolamu na mabe. Mais tozo bosana souffrance esika to uta. Tozo bosana ko dénoncer ba souffrance ezo leka na province ya Kasai. Boyebi ke tilelo na mbujuma toza na problème a mai, ba maman bazo souffrir mai, ba koko na biso bazo souffrir mai, ba tante na biso bazo souffrir mai. Bazo to ba kilomètre misika na ba bassin na mitu. Jusqu'à l'heure bazo kende likelenge koluka mai. Bazo to misika bazo kende batander. Bazo to nzaba, bazo kende sokola bilama na balo bilange. Et biso to tikali kaka sentiment na sentiment puis na puis. To bosani to tikali kaka sentiment. Base mère de trouble, ko bundisa batu, ko dénoncer bolamu, ko betela batu maboko, ki dia lelo, nyonso wana dono tobosani bandeko na biso batikali sima na biso. Verito na lobi omona ka ba misusu babimi bakomo finganga. À peine aza victime ya parmi batu bakima province na biso ya Kasai po na souffrance. Aza pe parmi batu wana. Nathalie la kibino longtemps. Namoni bozolo ba makambo ngote. Botile na bino ka kidiba. Réseau zaka ke nyose za Congo. Batu na batu bazana origine na bango. Batu na batu bazana origine na bango papa. Eza ni no juste. L'un exemple la carte d'électeur non? To tika ba biloko to sala sentiment wana. Pasteur Gilio lobelaka Congo mobimba. C'est que na chombo na oba passe zo le kakuna ou bien oza tana ba connaissance ya ba une souffrance zo le kakuna te. Si le lo jusqu'à l'heure to zaka na ta ko souffrir mai. Quand est-ce que makambo mai ko silaka? To botemi to kuti likambo mai. To koli to tiki to makambo mai continuer. To kimi jusqu'à l'heure makambo mai zo continuer. Mais kabiso moko to se retrouver na ba province mosusu kidiba na kidiba. Wana mabe. Bon république vidéo na ngai komela bakonzi ba ebaki kuna shabiso na Kasai souffrance mai komi na niveau mosusu. Donc bandeko c'est qu'on va comprendre que t'as juste à ouvrir pourquoi l'application. Ensuite, je choisis vous comprendre pourquoi baluba Ensuite, je choisis baza ebele na ba province na bino pe baza partout. Vous comprendre ngo ya lobby pas na bango souffrance za kuna kosakana te. Souffrance za kuna kosakana te. Mai za te courant pe rien. Donc en d'autres termes zo lingolo baboyeke et pas na bango kuna ezana batum so saka ba pepe 6 jours à ce qu'on a été. Une semaine et demie à la mois c'est mobile. Donc so ce qu'on a été. Parce que mai oya ko sokola faut que nous avons des kilomètres mai ngaite yem tasolo bango muluba tant suyo kolandela nga pasteur na Congo ndenge te muto alobi ngo muluba ngaite alobi vérité albito tika la kokosaka yabo monaka soko ke na mwanda kuna alobi na muluba zonga ako préférer kufa ke zonga na mboka na ye parce que ay okuta mai ya gogo pas seulement akuti mai mais akuti les susu na mbisi. Soko kena luozi akumuna mai kuna osakana te. Soko kena matadi akumuna mai kuna osakana te. Omuni richesse ba Kongo partout mai na mai. Okena mboma okuta mai kuna. Okena mwanda okuta mai kuna. Partout mai zali. Yangwana Congo central baliaka bien. Alors bino bakasai bakopesa bino mbongo mema ndeni bokolia bien te. Omona ba agriculteur ba loba ba te. Luka me ba électricien ba loba na poto omona bango te. Luka ba me mécanicien donc misala ba boko bango bazalaka te ba loba le paresse. Bango okuta bango pasteur, magistrat, avocat batondi kuna misala wana. Mais musala maboko pona obongisa mboka muluba yebi yango te yango na mboka na bango za salite. Ba Congo ba mindele mtu atonga ngo te biso ba Congo biso mo mtu tonga ngo. Mobutu tonga zoki pouvoir akuta ba Congo ba tambongo ebele ti abomi ba nyonso. Mais tous ces pays ici bas
Abonné Batnyonso. Et ce qu'il a dit, voilà, donc. Ibrahim Traoré remet 2000 motos à la police. Et là, ma ouais, to continuer à la Congo même dans désordre. Boyoka lokuta, boyoka lokuta. Boyoka lokuta. Vous allez qui au courant? Érigeant, Bana Congo, Bana RDC. Coup d'état monté contre Félix Tshisekedi. Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi en danger. Coup d'état monté contre lui. Toyoka, Baloba. Les noms généraux est belé na boloko. Ba généraux est belé. Ba perda ba vie na bango. Ba mosusu ba perda ba fonction na bango. Soi-disant, bazo monté coup d'état contre Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Et l'autre ça la passe peuple congolais. L'élo général Yav libéré. Balobi ba prévezate. Oyo asala kamonka abandai ko monter coup d'état. Soi-disant proche à Joseph Kabila Kabang. Aza libéré. Bandeko. Si quand je suis monté sur le coup d'état, oh y a biso problème ça. Coup d'état, te biso y a biso ba congolais problème même c'est ça. Et ça bitumba ya bango bango nde ba saki ba corps secret. Si quand oh y a biso za nini. Coup d'état, muta kufi asalibo ya biso za nini. Na yoki bazolingo ke na ba Congo kozwa bana biso bakene musala ki soda. Mais tango basaki ba corps wana mukongo ala ite. Botu na Tshilombo, botu na bananga. Mukongo ala ina ite. Bon bana biso bakene ku Sudani. Bino boseli ba corps na bino. Tango boyokani te. E komi ko luka bato bunda ponda bino. Amena bunda bino moko. Na bana bino ke bitumba wana eza ya biso ba Congolais te. Bitumba wana eza ya baluba na baswahili. Eza bitumba na bango eza ya biso te. Biso to na ka bango nde bazo boma mboka. Baswahili na baluba nde bazo boma mboka nde basala makabutu. Menga na ebisa ki bino boye. Soki to komi na 2028 et vous avez la chance. Mais soki to komi na 2028 mutalingo ko sala ko a garder pouvoir. Ndeko et vous avez somo. Et ko beta mana kisasa na ndenge ya kusakana te. Po nangana bino boye. So to komi na 2028 2029 pouvoir on est aux assustés. Bato bazo botola bandako wa bato. Bakobotola pe bandako oya bango. Bato tout o ba mulumba bakobotola bandako na bango. Ndeko moko babotola ndako azo lakisa mikanda na tout ça azo lela mais bino botola ndako ndenge ni ngai nazana biloko na nyonso. Mulumba lobi na ye kendozo avocat. Azo tinda peuple que nos avocats. Ouais. Donc, ayebi que soit que nos avocats a gagné parce que avocat a une importance a gagné botala soso bande on a botalo. Cette machine fabrique 150 briques par minute enchaînées non-stop empilées et alignées. Elle a été construite par un jeune villageois burkinabé du nom d'Ibrahim Traoré. Ces briques sont très solides et de qualité. Ces briques sont très solides et de qualité. Andeko. Yango moi président Oyo Ibrahim Traoré mais associé Sepsi Mayele. Mais associé Sepsi Mayele.
est-ce que bino tolo ba français mingi na RDC boko ko luka président oyo tel exabino ba brique bazo sala ngo na 1 minute soki 150 briques et à qualité parce que kuna bato so bazo travailler donc tata oyo so na muki souci n'est pas basité souci na yeza pas mutu souci souci n'est pas peuple souci na yeza pas bato souci ezali ba caméra alali azolu la moi ça mutu. Un président de l'Assemblée nationale. À ce que moi, c'est un simple musicien. Ah! Ça me dit. Quand un villageois pesa. Il a passé, hein? Vraiment, ça a passé. Bonjour, mon cousin Mboka. Merci. Dans le bureau et papa. Nous sommes des conduits. On a fait plaider papa. Ozwaki bokonzi na yo na peuple ba voter yo ozwi papa bokonza mboko zokata soni te na ba pays étranger bazo seka yo même Brazzaville ça so seka makasi vraiment bazo seka yo makasi ozo torti ba peuple pona nini to sali yo nini lukela biso solution lukela biso place ya bien to vanda rais azalaki na bokonzi awawa mais tango ba refulaki bato na refoulement amemaki bango na cité d'espoir pesi bango bisika bien pesi bango ba fort bato bateki lelo bato bakola ba mapango nous ko refouler biso ça vertissement kambala moko refouler biso to komi ba net ba fazer ba responsable to zangi valeur bozo beta tozo kufa pe ya kokufa tozo kufa ya kotala o mema biso bisika mabe osololi na bafumu te nini to memi biso kosi biso o memi biso na nsele to kana memi biso na makana na kota bafumu bakota bayaka ba nini bato bazo kufa basi azeli bazo kufa papa okobanga nzambe te ndongo soki bokonzi wana eza ba peuple pe nzamba pesi okobanga bango te okobanga pe nzambe te sabotage abona mboka na yo bazo seka o papa mais to sengi na yo kaka tika biso to vanda soko za na place ya kotia biso tika biso to vanda kaka to vanda to nyoko batatu wana to mesa dala ba pasi so to vanda mboka onga na sengela na ye biso yango wana dans la condition o bato bazo vanda mokonza mboka penza ya boye mama olobi nini pona bakonzi na biso ya mboka o ya désordre ya boye mboka pene na désordre boye mboka zelama ya lobi ala minicho ba so akasi bolobi nini vraiment la mboka président moko bolole to kotane pas ça na mboka ta yo sala ya boye penza kibiso ba komo tinda so place banyama baza banyoka baza bafumu bazolanda batu ati na biso boza to kovanda tala sa sunda refouler ba congolais na ngambo bazonga kwa bosambule lekina mboka talana. Bonjour à tous. Bonjour même à notre son excellence monsieur le président. Moi je suis une finaliste, j'étudie. Mais monsieur le président, les sabotages que tu as fait, c'est impossible de croire. Vous avez envoyé votre ministre Daniel Bumba pour nous saboter, nous et nos familles. Il y a certaines familles ici, on souffre. Nous dormons dehors, nous sommes à la rue. Imaginez d'abord tout ça, tout le monde est en train de subir. Nous sommes les Congolais ou soit nous sommes des infiltrés. Les Rwandais nous tuent. Toi-même aussi, notre président, tu permets ce genre de bêtises-là. On nous chasse comme ça, comme si on n'est pas dans notre pays. C'est les terres de nos ancêtres. On a droit sur cette terre. Et puis si on laisse ces terrains ici vides, dites-nous, qu'est-ce que l'on a train de faire avec tous ces terrains? On a déjà des moyens de transport, nous avons des motos, nous avons des taxis, nous avons des vélos. Et pourquoi les trains? Les trains vont nous servir à quoi? Il y a déjà des routes là-bas à côté des Kassamboul. Voilà comment comme ça on va dormir où? On va dormir. Surtout nous sommes les finalistes de cette année. On fait la fierté de votre pays, monsieur le président. Moi, je suis école, babeti masasi, na basoda la bino wala, na zana force navale. Pe moi na uniforme babeti masasi, pe bobuki biso na elo na 50 te. Sikonde eza boye biso totele na bilo boteka kama mabela ka wela boye beza ya leta boteka mpo anini. Siko bo biso beto otane sika to kente bana bazotanga. Bana pe classe na bango bakata siko ifo bozela te école si na bakanga congé to luka bisika boye buka biso. Siko bo buka biso poto sala nini e? To ke na vanda to ba siko na kente to vanda kaka se boye ko na no batulobi, bamemi batulobi bakena. Bamemi be batulobi bakena bango kuna na maya selekinjuta kuna babungi njela bateke bafumu balobi boso mama belete mabele na bango bato bakokoma kuna te bato batelengani balai libanda.
kuna pe banyoka bato baboma bato baza kuna ebele boyene baboma biso population pene bakovote bino boma biso na mobondo kuna pe bamobondo baboma biso na bana bandeko ezamawa il faut ozala mutu moko ozanga cœur subitement oyo kobengana bato solution eza te balalaka libanda na les enfants mineurs aussi ndeko oyebi bamindele ntango banakoloba biso bato mwindo ozama makako oyebi ke sikoyo emonani mpenza ke mutu mwindo aza makako komo koyaka bana mo bibisi tata bato na mwasine na bana ile msula mama na ye libanda bana mo banolala obuki pe tu t'en soucies de rien soko tali bango wana na gouverneur na mulumba wana ya ministre bango mbale baluba je dis bien bango mbale baluba esamawa bato bazanga cœur siko hier on m'a appris que na paka juma kuna bato baleka ebele kuna eza bangala alors faut ko buka banda kuna bango ko tia bato moko na disposition na bango po bazonga Équateur lukola baluba baza muke baluba wana muke nde balukula bango ya solution tala niveau tribaliste tala batia bato pona bango bazonga na babwende bambanda kasu pape awa pe tozoyoka kombo de nani mutu oyo ya ministre ya nini oyo a démissionné papier telema nini kena koya pai wapi nazoluka eloko mosusu lisusu eza mawa bandeko nzambe na ngai ye bato bazokovivre ondire baza na mboka na bango te bandeko na nga ondire bato baza na mboka na bango te bazomonisa bango pasi Kinshasa boyaki ya wana ko soki fédéralisme ali bokolela subu ete soki fédéralisme ali soki fédéralisme ali bokolela subu ete eza mawa fédéralisme ou rien mutasita fédéralisme ou rien mutasita nsonizeno fédéralisme ou rien. Docteur Kimbembi, fédéralisme ou rien. Kaka fédéralisme des solutions. Yango nde ko calmer
nini. Alors bandeko, quel que soit pasi oyo, un moluba intellectuel, des balobiko français, kosakanate, comme on est moukendi. Abi, c'est vraiment impossible de tourner sur l'élection. Malgré ma mauvaise makabo zoleka, ba gérant sur ma baie, ndenge bato azo souffrir, mais pour le baluba, tu le vois qui ndikaka. Tala. Ndeko, tant boza na niveau wanako, donc eza mawa mingi. Parce que mutu nyonso azo kumisa mutu na ye, o asali 32 ans, o asali 18 ans, o asali 7 ans. Malgré cela, tant on a yoki angonga bi bato ba français bazoba bazé belé hein. Qui tribalisme comme ça ba luba bazoba. Bazoba na bato mayelete. Toyoka ye. Le Congo organise des élections. Comment ça? Non, mais dites-moi, dans ces contextes-là, nous avons deux provinces qui sont occupées par le Rwanda. Est-ce que les élections deviennent encore une priorité pour nous? Mais en 2018, on avait Yumbi qui était aussi qui avait des soucis de sécurité. On avait aussi Beni. Il y avait quelques poches d'insécurité. Oui. Mais là, nous sommes occupés. Il y a insécurité et occupation du pays. Et malheureusement, cette occupation est facilitée par les Congolais eux-mêmes, qui demandent une chose et son contraire. Ils demandent à Tshisekedi de quitter le pouvoir en 2028, mais Tshisekedi ne sait pas mettre le moyen à côté pour préparer les élections, dans la mesure où tous les moyens sont orientés vers l'Est de la République. Voilà l'incohérence. Donc moi je crois, et au regard du temps réparti à la CNI pour organiser, parce que cette CNI qui est là... Mais elle a 5 ans pour déjà préparer les élections. Mais justement, cette CNI, la CNI qui est là, vous savez comment on procède à la mise en place de la CNI? Du bureau, il faut que le Parlement, il faut que les forces politiques en présence désignent les délégués, tout ça. Mais il faut, avant d'y arriver, qu'il y ait des réformes. Parce que il y a ceux qui ne partagent pas cet avis que la CNI soit composée des membres qui proviennent des partis politiques. Donc il faut qu'il y ait d'abord des réformes qui interviennent. Après les réformes, il faut qu'il y ait la mise en place du bureau de la CNI. Qui va élaborer... Ndeko. C'est à cause de ça que Nabatouaboye a dit que à cause de la bombardement, Nabatouaboye bandeko. Mais tant que tu le mozo qui pouvoir. Tozalaki na ba Tozalaki na batu ya bamboka mususu. Basalaki na bango te. La plupart des alliés commandés na Kisangani. C'est comme ça il y a eu l'attaque, il y a aéroport à Kisangani. Donc pour dire que bandeko cette boulot ça reconnu que Tango Chilombo que l'armée a le monopole de la violence. Moi qui vous parle, je suis OPJ de la DGI. Nous étions venus chez un expatrié égyptien. Bazana ba marchand ambulant, ba tekaka biloko ba potiaka. Alors, balingi ko futa importer. Et là tozo sala, nous sommes sur les obligations déclaratives. Si les obligations déclaratives et lobby boy. Chaque personne, ou soit la personne qui veut commencer ses activités, l'article premier, doit se faire connaître de l'administration fiscale en ayant 15 jours. Et le monsieur ne s'est pas présenté à Yété. 5 mois. À Sali, puis les 5 mois, à Yate. Et puis, Awawa, Mutuka, Oyo, tout ça, les fermetures, Nango, ils ont bloqué, ils font pas la livraison. Pas la livraison. Tout sengi bango mikanda. Pas l'exception mikanda, DGI, ceux qui basent Nango. Autorisation d'ouverture, bloqué, au bango, salvo basala. Pas présenter biso document à mon côté. Ce qui est encore plus grave, l'Égyptien nous a séquestrés. A séquestré biso, Awawa, biso beto lobi to bimaki. Le quoi séquestré biso? Nous allons demander tout ce à la police. Tout benga nous à la police. Bayana nous Awawa. Dans un premier temps, nous sommes Ekena SGA. Et puis on va appliquer la loi. Merci. Tu as séquestré biso. Yeyo, monsieur Moussad. Les plus puissants. Yeyo. Il se croit au-dessus de la loi congolaise. Il se croit au-dessus de la loi congolaise, monsieur Moussad. C'est normal, tiens. Azo Benga.
azo benga bakonzi mais eloko ezoloba wa ezouta wa banda bozwa pouvoir komboka ya Kabila kombo ya Kabila Kabila muto sala ke bino bo gagner te bo sala eloko moko te eza mawa À Kirumba, plusieurs camions bâchés ont traversé la cité ce jeudi matin. À l'intérieur, selon des habitants, des combattants présumés du M23. Il y avait 3 gros camions militaires. Il y avait des hommes en uniforme, armes au dos. Ils prenaient la direction de Butembo. Ce convoi aurait poursuivi vers Beni. Mais pour l'heure, aucune Tokiatrule à Kirumba, plusieurs camions bâchés ont traversé la cité ce jeudi matin. À l'intérieur, selon des habitants, des combattants présumés du M23. Il y avait 3 gros camions militaires. Il y avait des hommes en uniforme, armes au dos. Ils prenaient la direction de Butembo. Ce convoi aurait poursuivi vers Beni. Mais pour l'heure, aucune Tokiatrule à Kirumba, plusieurs camions bâchés ont traversé la cité ce jeudi matin. À l'intérieur, selon des habitants, des combattants présumés du M23. Il y avait 3 gros camions militaires. Il y avait des hommes en uniforme, armes au dos. Ils prenaient la direction de Butembo. Ce convoi aurait poursuivi vers Beni. Mais pour l'heure, aucune Tokiatrule à Kirumba, plusieurs camions bâchés ont traversé la cité. Butembo na Kalemi ezongi nango susu na maboko ya Batuana ya rébellion do Butembo ezongi kuna André Wameso auti ko démissionnaire ba fonctionnaire baza impayé ba fonctionnaire baza impayé mbongo ofuta bango ezati André Wameso alobi boye mikoleko ya ekozala somo mikoleko yako ekozala somo pona dollar yango wana a démissionné mbongo pe ofuta batu ezati voilà tout en oyo papa ministre nena tongo lelo na ekoloba nena mai na miso na ekoloba ngaza mona officier obukanga kilobi pona na démolition obande ko discuter na ye nena tongo lelo papa na ekoleba odimisa papa biso obuki biso déjà ndako toza libanda toza pe ba voisin bino bozokanga papa na biso tokolia nini ndako deja eza libanda nena kolela na tongo lelo nena kolela papa Fachi Beton kota makambo tane sika okende te mama zaka te totikalaka na papa baye kokanga papa na biso papa biso banda bakangaki elobi ti siko papa na biso azati ti siko papa na biso ayete apimi te eloko nini ayebisaki oyo ya mabe okokanga papa na ngai papa na biso bobuki biso deja ndako botika biso tofanda ekimia bobuki biso deja ndako toza na esika kokende te nayena kolela na ntongo lelo papa Fachi yoka video oyo bopartage video oyo na ntongo lelo bopartage video oyo babimisa papa na biso toza na esika kokende te toza na esika kokende te nayena kolela na ntongo lelo nayena kolela bomisa papa na biso oyo azokomprendre video oyo $13 Regarde bien ces images. Ce n'est pas un seul endroit. Centre-ville, Kassavubu, triomphal. Et non, ce n'est pas seulement la pluie. Les travaux routiers. Bandeko. Eza mawa. Mais bon, tout ça ni. Batu nyonso, musana ba kolela. Batu nyonso na RDC actuellement musana ba kolela. Les kamuso ezate. Les kamuso ezate ka kolela. À l'intérieur, selon des naipona basoda mapombo ala obaloba babiloba un major à la police kutu civil en tenue militaire apesa ordre na capitaine ba fa DC peut-être ba police bino bobundela wapi
roba wana ezaka isuka kuna na Kishasa pona basoda mapombo la chose avec biso basoda zamba mais na limine na premier ministre na bomi ali na bomi na ba ifa desana basaki ba pembe na po baba basoda mapombo la na bomi ba talanga na bomaka na sika ngai so na zaki escort ite ya capitaine na ngana boma na ministre na mutati boso na ali na limine ba pembe na ngana bomaka na sika tala policier civil kutu mo ya pamba na ipo na basoda mapombo ala o balo ba biloba un major à la police kutu civil en tenue militaire apesa ordre na capitaine ba fa DC puta ba police o bino bo bundela wapi roba wana ezaka isuka kuna na Kishasa pona basoda mapombo ala chose avec biso basoda zamba mais na limine na premier ministre na bomi ali na bomi na ba ifa desana basaki ba pembe na po baba soda mapombo ala na bomi ba talanga na bomaka na sika ngai so na zaki escort ite ya capitaine na ngana boma na ministre na mutati boso na ali na limine ba pembe na ngana bomaka na sika tala policier civil kutu mo moyoki ndeko mwana biso ndenge azoloba alobi ya bomaka azoseka ya bomaka azoseka mawa na eloko zo transporter basoda eza bon état te basoda balingo kufa na mai balingo kufa na ba condition boye bano ba gagner guerre ndenge nini naufrage bandeko na ba condition boye potokoma même tina 2028 na batu oyo eza passé na ba ina bino soki présidence baza ko négliger propre papa leki ya Chilombo est-ce que vous êtes à la niveau à quel papa leki ya Chilombo abana ko travailler na maison civile abeti 6 ans ba peka été papa leki ya président de la République 6 ans bapeka ete balandi ye lisu ti baya kobengana ye mpasi azolalaka abongo soki papa leki ya ye bazosala ye modele wana bongo yo kutu sikoyo esi bomoni niveau ya motema ya baluba ndenge motema ya Chilombo ezali ya baluba tu eza ndenge wana eske ndenge baza kodemolir boy moni ata moluba moko atelemi a condamné acte wana bato so condamné kaka bato baza baluba te est-ce que moni ja moluba mo parce que baluba mo na normal bala libanda parce que bango bala libanda na Lubumbashi ba moni normal est-ce que bino moni ata moluba moko a condamné acte wana ndeko omoni bato musuba laka azokufa po kata motema il faut konyokwama pour mabe oyo asali na mokili oyo bandeko na ngai toya na mokili pona maboma batu te toya po tonyokola batu te toya pona amour bolingo batu bazo diriger biso motema ya bolingo pe mawa bazala ngo te amour et compassion bazana ngo te ngai mwana oyo azolela awa wana uti olakisa bino maya miso pe bimainga kotala des enfants innocents basibir makambo bazosibir mais ça m'a mingi ndeko na ngai passé papa bonjour papa boni mabe nini papa tomoni yo vandi kaka boye libanda boye on va na ndenge nini avec on va na condition moko pour la boule pourquoi bamoni gouvernement aye abuki donc ya bato nyonso awo ngai oyo ozomona awa
naza koko ya président de la République Chilombo. Okona ye koko président petit frère ya Kabeno oyo aboti Tshisekedi. Yebisa Tshisekedi azotala oyo liboso kotala yebisa ye. Sikoyo yebisa tala monoko mboka ayoka yo makambo sali. Il fallait na loba lingana moto nyonso ayoka papa. Loba lingana loba ngayo ozomona naza koko ya président de la République Chilombo wa Tshisekedi. Ngai nde petit frère ya Kabeno oyo aboti Tshisekedi Etienne Mukolo. Nazosa na maison civile Banyati numéro matricule. Ngai nasaleli président de la République ou député national na Mbujimayi. Tolingaki tokufa na nini na région ya bon ya Mbujimayi na mama Marthe Kasalo ayebi ngai. Mama mwasi nanga oyo nde alambeli mama Martha biloko ya kolia na Mbujimayi. Mais tala ndenge na commission chebangani Kasonga Lubumbula Joseph Wachitolo Kasonga Lubumbula Joseph Wachitolo moko ni wakabena wa Lusanga wa bena Chitolo. Mais na stali 6 ans na maison civile bazo futa ngaite kopesa nga biloko ya kolia ezate président ayebisinga epambu mulomba lobi yo okozala na porte na ngai mukolo tokozo pouvoir ya solo na komi na porte na vandi 6 ans mais bazo futa ngaite epa ya chef Muleba na maison civile. Ok, mais tele sikoyo moi mutuna papa komi kolala moi mutuna papa ozaki na maison civile. Ok, wana ezalaki ndenge ozakosala siko ndenge nini ose retrouver awa na se ya bamanzanza boye basali yo nini baye kubuka sikoyo ndoko na ngai na senye basoda batiki kaka banjete balobi te papa vanda mais tolongola kaka siko babuki yo mpona nini parce que ozala eloko nde naza na nyonso esika ozokango ndenge nini osomba nasomba kibe na mbongo na nga propre nga moko nde nasombaki nyonso na yo nyonso naza sikoyo baye babuki yo babuki ngai sikoyo nakomi kolala libanda asoli fo président apesa nga place mosusu ou bien mama Marthe apesa nga place mosusu na vanda tala ndenge nazola mbula ezobeta ngai moi message awa babuki kaka yo te babuki quartier mobimba tozoloba mpona bato nyonso sikoyo yo eloko nini okosenga mpona bato nyonso parce que ata bazongisili yo ndako nokovanda yo moko te na kabaka te sikoyo yo moko yebisa sikoyo mokonzi ya mboka nini bakosala mpona yo epui na bandeko nyonso ya quartier oyo eske ndenge balobi ke biso totonga awa tozala mikanda te ya solo to ya lukuta eza ya lukuta sikoyo yebisa message epai ya mokonzi ya mboka ata na Chiluba ayoka yo yebisa ye mpo na quartier oyo nini basali biso papa njinga bila mwajitu Chilombo wa Tshisekedi bukalenga ka tubanga ta wa chinyangu to tubanga to bukalenga wa ditalala amen yeye chiboina mama jelana mama loba papa toke loba papa bukalenga wa chinyangu kimbwe tuto alekele jumvo baja spora ba dibalo komputu ba balala myabe mimi tudi bakengele bukalenga 32 ans mashima ya hash mumishini mishilanga mo bukadi bantu baza mvo bisuku bashifaya bantu bashika bantu na ngudiba dili mubikile bantu banyi balo basa nyabe ivo chisuku nyidi bantu basa chivoina chwalu chivoncha kungongana nyibene myabe nto bantu bakaba mana kwasa shikidile mabaka mpanda lekele bantu mabaka quartier Mikonga tudi mo batakulus Laurent Désiré Kabila batakulus Mikonga de kimobonji ngakwile kumbe kwa nymen na kufumu wajitunga amuni mushindo kulukutupinga jilanzu yetu kutupinga jila mivinya titu wanayi yonso bwanyi numulenda lutunguluka tumuneka bili mwakumuvote bili mubili bili kumpani ebi bili bienza kabili je koko wenza mbya détruire le pouvoir mulumba leyo udu détruire mfumu wani kuita bito mema kika mwana mfumu kweze le député national Kasonga Lubumbula Joseph utu baba kufoneba kuchilamba cha Mbujimayi mumukiri wa kuchilamba cha Mbujimayi lakini mwa shikota sola na ku sabine mya bindi ndani batakulusu kavu mwasabir babantu baso
bakufélicité batuta bikashi lelo eu bantu badi mumyaji bakontrene mbimpani kimbimpa to ebubukalenga bochinyanga buvombo akala bukalenga bompinyo buvombo muntu yonso asu dangile mikonga yonso mimenjimuso muntu yonso asankishibo kuji mumishindi yonso nashua mutu fesha mukuti nashua mwezechi kaji tupyenga jila manzu bietu tusane kulalanye awa mama yo yeyo mama oyo alambela na mama kusala kote papa sikoyo kole sala boy papa regrande mama pesa liloba moko epa ya mama Martha ebio ayoka yo mama Kasal Martha ji mema mukashwa masebeba kasonga lubumbula unuvo basokufonenda uchitolo mulubu walwambala wa chitolo iba di waikasa jibwa jawoneshe meme ukuri mukulambila mwamba ya malika kwa malika meme kuri mukulambila tetu kuri kwa shereba foto wewa Maria wakanana nitatweba mukashi ni masebeba kasonga lubumbula tutu to kuchibi cheba matukonso akabila batu recevoir to turi bashara baloji matukonso tutu to kuchibi kabila batu mwana bubantu to lelo eu masebeba kasonga wabwino nuvo bakashika nenda jibwa kuchitolo jawoneshe ukaji mpofu kakwenda muntu ngutangila to mama anuwe mutu akwini chijini bato chijini mwengi kajebi nyebi kaji katuwa manje mukalenga wa chilombo wa chisekeji ni buikale modele bantu bajile myaji balala habe no bana kunjinda bili shika mwabe uni utauka kweba turi tuto kuchibi cheba babenga ni to fumugina wakijile to tuto kuchibi chaba mama to kadi ngenda ni bunde papa zola babike pepe oyo ari kusufe na kati ya mboka na ye bandeko na suki wana yango tozolobaka wake fédéralisme des solutions. Ce qui fédéralisme là qui des mamans na papa on devait souffrir na bango awate. Parce que kuna baza na famille puis ba ngala libandate. Donc ce qui yo comprendre le fédéralisme était donc na mutu na yo pétrole de zakuna. Butasita sonizelo. Fédéralisme ou rien. Maman Kimbembi, docteur Kimbembi, fédéralisme ou rien. Sans fédéralisme, docteur, et l'homme moins ça fédéralisme ou rien. Sans fédéralisme, quoi? Et le côté. Papa lik aux États-Unis. Papa Lubaki na Londres. Sans fédéralisme, et le côté ça Musikanda, sans fédéralisme, et l'autre côté, fédéralisme a échoué. Dans la vidéo, nous avons déjà kala. Pour na ngunzu karibot, na mobutu na Tshisekedi, nous avons le fédéralisme. Et ça, biso to sali constitution. Constitution est seulement depuis na 64. Bino ebele bozolo ndanga erwana na mobutu amite. Bato mayele ya RDC. Balobaki mboka na biso, c'est presque, c'est comme un continent. Donc ça, fédéralisme est le moins sramate. Le fédéralisme favorise le tribalisme. Et pardon, oh là 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 là. L'unitarisme favorise le tribalisme. Et l'unitarisme a déjà montré ses limites. L'unitarisme a échoué. Et le moins ça qu'on a souscrit. Tel papa vraiment, en tout cas, Ndeko, au moni péché, sous la moya mabe. Papa, il déclare avoir travaillé dans la maison civile. 6 ans à juste salaire, mais papa Coco,
il y a président de la République. 6 ans sans salaire. Tala pa yeko vanda. Tala papa ya président. Ceux qui connaissent son année. Tala pa yeko vanda. Mais batiki était balandi eti kuna ala kalibanda. Azana ba problème impayé. Mais balandi ala la kalibanda. Bomoni niveau keri ya bato baza ko diriger mboka. Alors boza ko s'attendre nani. Ce qui est article 2028 beaucoup fait belé. Ngala kumisa rébellion te. Mais rébellion soit en raison na ko kumisa ye. Mais rébellion o eso bo abatunde ngona na ba corps secret na bino ya mu te mo tsabiso pasi na zo kumisa mutute. Te na kumisa mutute. Voilà, na zo kumisa mutute. Mais tous on a besoin président oyo akoya na fédéralisme. Oyo akoya na fédéralisme. Azala école mosusu, azane congolais. Azala nani. Soit lobika qui a la mission fédéralisme, yaka. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ah non, on ne peut pas continuer comme ça. Après tu le mois, beaucoup sepela. Nzamba zo lokumu.